sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission. On s'y invite. Fantastique Info TV. Interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En santos à la bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Mbote mingi na balandi ya Fantastique Info Télévision. Tande to Sarabino. Information directe, c'est nous toute réalité en RDC et Zakaka Nantene Moko. Fantastique Info Télévision, na magazine nango agro business. Agro business, toza bongo lelo sur la terre, toza na plateau, en direct na plateau ya Fantastique Info Télévision. Moko ya lelo na zanga mokote, na zabongo na coordonnateur, donc PDG ya Fantastique Info Télévision, oyo abenga bibongo ambassadeur de la terre, au message ko bengaye, babone surtout au besoin d'abisso partout à travers le monde, ambassadeur de la terre, monsieur Lucien Bokite. Donc monsieur Lucien Bokite, les autres années à Waponako, solo la bongo ma solo, Maïmatali Milona, donc Tozobeta fait mama solo, Yabilanga. Yabilanga, parce que Bino Baebolinga, agriculture, donc comme priorité Nabino, lelo bolanda vraiment ma solo to reçoit lelo na ambassadeur de la terre, donc monsieur Lucien Bokite ye azabongo pona ko répondre na ba question nanga ya mkole ya lelo. Voilà, mbote ndeko Lucien Bokite. Mbote mona mboka mopadisango bavon de best. Voilà, lelo ba internet union tout bazolanda biso partout à travers le monde. Ba o ba linga mingi masolo ya bilanga, ba linga mingi orientation. Donc tout ça là na ba professeur ya ndenge na ndenge be mission, parce que baloni basali bilanga to benga ba professeur, parce que c'est pas n'importe qui o ko lona milona na mabele pe et aussi ebimi. C'est que o azo sala bon ezo to sa melaye, il faut ko benga bango ba professeur, parce que ba yebi bango nde bazan ba orientation. Lelo etaki ambassadeur de la terre, yo pozali mon point ya bapandisango lisusu na monde ya agriculture, donc na monde agriculture et puis na business. L'autre yambio awa tolingi vraiment to yeba mingi eza bandeko bazo benga biso partout à travers le monde par rapport ya maimatali milona to kozwa espace pona kosala bilanga na yebite soki moto aza musika to aza parci palaza posa kozwa to espace moko boye to kozwa terrain pona se lancer na monde ya bilanga na ebite soki akoki kosala lolengene. Merci Opandi à Sango bavon de best pour la mituna na yo, et je profite aussi de la même occasion pour saluer l'avenir sur la Fantastique Info Télévision. De nous allons tourner émission des alliés jour il y a ils a concentré pour la fête et travail, donc on a souhaité ma devant sur la biso ba bonne fête na bango baoyo balukaka, donc la piste une bonne fête de travail. Alors na ndenge lobeli motuna na yo ndenge moto a retour ça ni pour kozoma belé na Congo wa. Oui. Donc kozoma belé na Congo ndenge zalaka ezali na ba 3 niveaux pour essayer la moto ko solliciter pour na azwa terre, d'abord usage agricole. Eza ya liboso ezali ya kosomba so ezali na ba bo ezali na ba moyen na yo oki kosomba yango epai ya bato yo
basomba et pas baye endroit, tout pas baye endroit, c'est-à-dire ba chef coutumier, ceux qui dans l'espace aussi pas na bango. Et mi balé zali pe na bande ko mosusu oyo, asomba na mo ba terrain mo ebele ou bien dans la terrain, makata ko ça les alité, ba tchango na location. Donc vous pouvez louer un terrain pour na ça la pe musala na bilango. Et mi ça to zali o abengaka to sala to kabola, c'est-à-dire nga na mabele na ngai, yo na makasi na ona biloko na oloni apo to kaboli. Donc ils ont la condition on a mis ça tout nde oyo moto akoki kosala mpona kozwa mabele na usage agricole na mboka na biso awa la république démocratique du Congo. Voilà, wana ezalaki bongo question na biso maloba ya monsieur Lucien Bokite oyo tozani awa. Bandeko nyonso bozwanda biso boyebi monsieur Lucien Bokite. Donc ba question ezoko bakasi na koba ndeko répondre déjà na première question. Deuxième question ya motuna ezali vraiment par rapport ya bandeko yo bazoya kozwa bilanga to ba oyo bazolona e bazo louer to ba oyo bazolinga basomba ya bilanga nayebi te na trois critères wana kosomba ko louer to kosangisa nayebi te est-ce que eza ba avantage to eza ba désavantage pe parmi ba trois nini ba trois critères wana. En termes d'avantages, tu as des avantages. Ils ont avantage, ils allaient par exemple na kaya moto à Sombi. Ils ont ma belle na yo, hein. Ils ont ma belle na yo Sombi en haut, ils ont ma moyenne na yo, et tikali ya yo, na bana na yo. Donc avantage na en haut, donc des avantages, ils allaient peut-être ce que Somba qui en haut, au mona qui est sur Somba qui par exemple na kolona kestir songolo pakala kasi mabele sombi esengi yango te bio esenga ki pour na besoin ya mai na besoin ya mai mais siko sombi wana déjà na mai te des avantages au pesa passe na biloko wana mabo donc avantage ezali terrain yo o mi balé ya kolouer donc ya kolouer ça l'avantage parce que aux hommes mécana bon si tu veux te lancer dans l'agriculture moi je dis toujours il faut commencer petit donc il faut commencer petit et avancer progressivement. Donc, du coup, quand vous allez louer le terrain agricole, il va permettre aux jeunes à idée, parce que c'est-à-dire, ma belle, ils allaient louer, et ils ont la malame. Donc, avantage d'ango, ils allaient mingi, on a tester d'abord avant de s'engager. Des avantages d'ango, ils allaient mingi na, au louer béboué, quand il est qui, au long pété, du coup, on a un problème, on a loué ça qui est déjà, on a des avantages d'un peu dans sens wana. Alors, pour ma déco, on a bien radié à Katuka, moi, il y a un avantage, c'est-à-dire, vous avez la position de faiblesse, vous avez un bon côté, vous avez un swingio, vous avez un caboli, mais bien, il y a un peu qui m'a la récolte, quoi. Moi, il y a un malin monté. Donc, c'est fait ça, on a vu ça. Voilà, merci beaucoup, l'ambassadeur de la terre, monsieur Lucien Bokite, le lot, aux amis bongo na agrobusiness, et pas, moi, n'amboka ndeko bavo de best. Oyo, bon, toko baming te wan toko bena na suka. Toke sou na, moi, bah, question, parce que les amis, bah, question, pour toi, bah, vraiment, par rapport à l'orientation, il y a agrobusiness, donc, na terrain. Moi, n'amboka, Lucien Bokite, na habité, ce qui est au coquille, ko expliquer, bah, l'andio, bah, zo, anda biso, bah, oh, bah, zali, na posa, ko somba terrain. Yo, etaki ambassadeur de la terre, aux amoto, yo, o aider, bah, tout mingi, na, bah, orientation, mambu, ya terrain, et puis, bah, né des
Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.